mokonzi ya milimo ei mokonzi ya milimo ei bomongo yomba olele nzela mosu akokende ezalaka te Yesu tosukaka epai na yo papa ondokele fafa emibondeka we isisi akobwa basi boloko bokata bantu bokokici baoncika cina cineka we ondutele eso ondutele miabona ondutele fafa yokela ngai mawa ngai mwana na ye pesanga kopa maya pio bamongonga kabuki ye bato nyonso ya mokili baboyi ngai mpona yo yokela ngai wayo yokela ngai papa ye yokela ngai wayo yokela ngai papa ye bomongo yamba eza komea papa bomongo kijo papa ise abane akizipiko nalolako bangeluba yokunye aleluya ozame aleluya ozame aleluya ozame aleluya ozame mokolo mokili nde nzambe na nguya lilola mpe mokili papa na bana ye ofandi kuna na lola banjelu bakoyemba ye aleluya osana ye aleluya osana ye aleluya osana ye aleluya osana ye bongo bao balobaka Yesu asalaka te bana kondima mokie elomenanga Yesu ayalanga sesi alongolanga boubwe alongolanga boubwe sipakingelamba ya mwilo akota na vilanga bongola 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 nabenga yekena te oyaka kozala kana suka wapi mama oye
Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre, où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebélé, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie. On le Kumunankolo, Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokunu, Zambe na Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Boya tokumisa Nzambe. Abenga kangana kombo, Aebi mozindo ya motema. Bademo surtout bavandi na Helsinki, bademo surtout ya Danemark, bademo surtout ya Norvège. Donc na Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya Ebele, Tokomisa Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka, frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous pendant Sango, nous allons entrer gratuit. Par mon foot de Koumezate, où il y a des Belé, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni, rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom naba elinyo sobipai bozwami. Shalom pour naba nanzambe, ba oyo baza ba mourir à bonne parole. Shalom naba oyo baza na oreille spirituelle pour na koyoka so ya trompette na tan ya suka. Shalom nabino nyonso bipai bozwami ezala na Amérique, ezala na Asie, ezala na Europe, ezala na Océanie, ezala awa na Scandinavie, tope na Stockholm, to na Suède mobimba. Shalom na ba santu nyonso bipai wapi bozwi libaku ya kolanda biso na émission na biso le temps d'Isali. Vraiment tango na biso ekoki toyebe ke biloko esemi na boko na bana bato ezalaka toujours de la même manière. Tozwi mo retard moke à quelques minutes, tozali ko continuer musala pe tozana esengo parce que poko na lelo message ezali pona tia na mutu moko. Nzambe alingi ko pambola elimoko, Nzambe alingi ko visiter elimoko, liboso ete tokota na liloba na Nzambe, tokokende ko sambela ko senga molimo na Nzamba kamba biso ye molakisi malamu azana biso ebandeli kino suka. Tendre Père Nzambe na bikamwa, le Dieu de toute puissance. To pesio merci pona butu na lelo, oyo sepeli ko sangisa biso nanzela na media pona koloba liloba na kombo na yo Yesu. Merci pour na souffle de vie. Merci pour na baeli na obipa nyon sur les quatre coins du monde. Ba batiki misala batiki ba occupation. Seigneur ba pousa ni boso na ba écran na bango ya ba télévision po ba yoka mutu te me ba yoka yo Nzambe à travers mutu. Tika Saint-Esprit ozali enseignant par excellence
akamba biso enseigner biso pe à travers cette parole Nzambe molimo na yo akokana komimonisa kati na ba nyonso bakolanda dans le nom puissant de Jésus. Force Seigneur sur la ténèbre où ils allaient se poser dans liloba na yo te rendre yango sans effet dans le nom de Jésus qui est notre Dieu. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, en tout cas, pour qu'on ait l'autre, on a vraiment béni. Et c'est comme ça, mingi na motema komona ke to bandaki jeune nabiso à 40 jours malembe lelo to za kokota na dimension mususu ya sika 3e semaine nabiso oyo to zali kokota pona tina na jeune nabiso jeûne et prière ya 40 jours et bipai wapi to lobaki ke mama nabiso na likambo na kati na jeune nabiso ezali na pakolami pona ko relever ba défi topé ouin pour relever le défi. Tu sais kopambola nzambe komona ba témoignage ba na nzambe belé nanu kutu tokomi na sukate ba bandi ko relever ba défi minene parce que nzambo tozali ko sambela azalaka moto pe azan nzambe na bolingo. Yangwana na lingi na pambola bato na nzambe yo muto zuli bakuya kokota poko na lelo tokozala beni bengande kona yo partager message kokota kaka te ofandi oza kotala lokola cinéma mais kozali pamboli soki yo pe oko partager na ba camarade na ba famille na bandeko koyebisa bango ke komi tango ya fête ya maloba na nzambe fête na biso yangoyo biso to fetaka na nzia na maloba na nzambe parce que maloba na nzambe ezali esprit pe maloba na nzambe ezali vie yango nde pesaka biso esengo yango moto epangusaka biso mai na miso yango ebikisaka babeli yango elongolaka bobola yango eyebanaka kopesa biyano na mituna ya baeli bipai nyonso bazali kolela epa nzambe. Voilà pourquoi tobenga yango fête ya maloba na nzambe parce que fête eza esika ya réjouissance, fête eza esika ya esengo, fête ezali esika oyo bato bazali kosepela. Yango na mutu nyonso akoyoka évangile esengeli esengwe kota na motema na ye esengeli changement ekota na motema na ye parce que maloba na nzambe ememaka esengo. Yango na liboso na kobanda na zana esengo komona basai na nzambe bakoti mbangu na pamboli tout seigneur tout honneur évangéliste Sephora Likenja chéri na ngai nzamba pambola o mingi mama nzamba pambola bomoko ya mboka poete vraiment ozali toujours wana na fulo moulin poete musana nzambe kende liboso nzamba pambola mama na biso bolingo mama Pauline vraiment toujours accompagné poete musala oyo ekende liboso bato bakomi kolanda yo bipai nyonso na mokili na misala bino boza ba héros dans l'ombre bipai bozwa nzamba pambola mama Béatrice Ndona nzamba pambola sœur na biso Clara Marcousson nzamba pambola Sylvie na mepsa yetebor nzamba pambola ba nyonso bakoti liboso nzamba pambola mama na biso Godé Mambo sœur na biso Godé Mambo nzamba pambola bana nzambe oyo bazali kokota déjà na ebandeli na linge ke bo partager message nzamba pambola mama na biso Bea na mepsa Efrata assemblée ya Stockholm nzambe akende ko pambola mama Bianjoli nzamba pambola ba nyonso o bazali kokota na linge ke poko na lelo vraiment o invité bato ebele mpwete tolingi kolobela likambo munene na poko na lelo na linge ke lelo ezala journée moko très spécial parce que eloko moko elingi esalema kati na biso na poko na lelo nzambe akende ko pambola ba nyonso ezala ba baza na France nzamba pambola diakese kuna na Belgique nzamba akende ko pambola yo mama leki ya bana nzamba kanisela yo pe libota mobimba kuna na ngeke poko na lelo bato ba partager message lelo tokoza na lipamboli parce que vie ya motu moko ezali ko changer tokolobela thème na biso ya butu na lelo le Dieu qui répond par les faits. Le Dieu qui répond par les faits. Bien aimé koyoka thème oyo peut-être aussi oyoka lolenge na lolenge mais ezana epakola mimoko spécial na butu na lelo oyo nzambe alingi ko pesa yango pona motu moko oyo eli moko azali ko landela biso na butu na lelo tolobie que le Dieu qui répond par les faits. Oui ingi ko lobete tozana banzambe oyo bato mokili bazali ko mibenga banzambe tozali na bato o bazali ko mibenga banzambe tozali na babibwele biloko oyo bato bakalifia yango na bonzambe okei na azi kuno kokuta bangombe babengi yango nzambe
ba nyoka ba bengi yango nzambe, ba mususu bazui ba créature mususu ba komisi yango nzambe, ba éléphant. Eza même na bato bango moko ba mibengi pe ba nzambe. Mais okomona ke bato yo bato pe na baninga na bango bazali ko évoquer bango tango bazana ba problème, ba mususu bazali ko évoquer ba koko na bango, ba mususu bazali ko évoquer bato ba kufa, ba mususu bazali ko évoquer bikeko na bango. Mais est-ce que nzambe nini oyo tango bazali ko évoquer ye ayanolaka na moto? Vraiment, esengeli ke butu na lelo nzambe aleka ko pambola docteur Esaïe Saïf bipai ozwami pe mama mosakoli mete loboko na nzambe na bikamwa hebila bino bipai bozwami toza ensemble docteur pe mosakoli na biso mama mete. Nalobi ke nzambe oyo biso tozali ko sambela esengeli ayanolaka. Bien aimé, nzambe oyo akoyanola na moto ye wana nde akoyeba nete azali nzambe nde mama na biso na likambo. Engi koloba ke nzambe oyo biso tozali ko sambela azali na ba lolenge ebele, azali na ba manière ebele oyo ye azali ko se manifester. Tokomona mbala mingi nzambe ko se manifester lokola mupepe. Tokomona nzambe ko se manifester lokola moto. Tokomona nzambe ko zwa ba forme ebele na Biblia, mais lelo tozali ko kene ko zwa forme moko oyo esengeli ke biso ba na nzambe toyeba forme ya moto. Bibelobi moto ezali ko symboliser elembo na nzambe na biso. Moto ezali eloko oyo okoki ko sakana na yango te. Moto ezali ko sunga bato mingi pona tina na ko lamba bilei. Moto ezali utile na vie na bato. Soki moto ezalaka na mokili te, mokili ekoki kozala oyo ezali te. Atako bakoko na biso na tanga na kalabazala ki développer na science te, bayeba ki ndenge nini ya ko fabriquer moto na nzela na bakoni bako frotter yango pe milinga ebimi na sima moto ebimi. Moto ezali vie, moto ezali symbole ya bomoi, moto ezali symbole na nzambe. Bien aimé, mbala mingi bato basambelaka na beleli moto na nzambe, na tindeli moto na nzambe, mais bato bayebaka te nini bazali koloba, pe nini bazali kosenga. Lelo molimo na nzamba ko sunga biso poto kende ko comprendre nzambe oyo ayanolaka na moto, le Dieu qui répond par le feu. Tolobi ke moto ezali ko symboliser ezali na ba caractéristiques ebele pe ezali ko lakisa nguya to pe puissance na nzambe. Moto ezali ko lakisa elembo na bwanya to sagesse na nzambe. Caractère ya moto ezali epesameli yango kaka na nzambe. Yango komona meme na Bible kuna okomona ete bazali ko benga nzambe na biso pe moi to pe le grand soleil. Pourquoi? Parce que moi ezali moto oyo moto akoki ko poussa na pembeni te. To moni bato ya bwanya to pe ba scientiste ba meki ko luka mayele ya kokene ko explorer ba planète nyonso bazali pe ko réussir na ba planète bosusu. Mais po na moi bazali ko kokate ko poussa na takutu pembeni parce que ezali moto eloko nyonso ko poussa na pembeni na moto ezala machine ya ndenge nini, ezala ebende ya ndenge nini, ezala ba refroidir yango na ba dimension ya température nini, eloko wana ko zika pe kokoma mai. Wana nde nzambe na biso. Mutu te akoki ko poussa na pembeni na sainteté na ye, likolo na puissance na ye, likolo na nguya na nzambe oyo. Donc rien ne pourra résister liboso na nzambe to pe liboso na moto. Atako ebende okomona ke soki ebende yango eza munene ndenge soki batie na kati na four batie yango na moto ebende oyo ekomi mai na pete nyonso okondima te eloko ezaki makasi. Engi ko ba ke eloko moko te koki ko résister liboso na nzambe. Eloko moko te koki ko résister liboso na moto, eloko moko te oyo eleki moto na nguya. Ebongo moto tokoya komona kezali pe nzambe oyo biso to sambelaka. Nalingi o comprendre nga bien introduction parce que ce qu'on comprendre nga introduction te développement pe ko comprendre te pe obungi libela. Pote moloba na nzambe yango ezala ka folie pona ba oyo ba bengi pona libebi. Mais pona biso yango ezali nguya. Bible wi ke évangile ezali puissance pona biso ba etondimeli nzambe. Yoka liloba na nzambe na mokanda na Deutéronome chapitre 4 le verset 24. Tokubanda wana avant que tokota na bozindo na likambo na butu na lelo. Deutéronome chapitre 4
verset 24. Na tangi yango na kombo na Yesu Christu. Comme d'habitude, bandeko basungaka biso na kokoma bokoma pona bandeko mosusu. Car l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alléluia. Bible talisi biso mpoete Yahweh na bibele nzambe na yo aza monto ya kotumba. Alléluia. Notre Dieu, l'Éternel Dieu, nzambe na bibele azali monto ya kotumba. Engi kotalisa ke ba monto ekeseni ba dimension. Tozana ba monto ya ndenge na ndenge. Tozana monto pe na domaine ya bato ya molili bango pe bazaka ba monto na bango. Okomona ba ndoki tango basalaka ba manifestation na bango pe ba utilizaka monto. Mais monto na nzambe, nzambe na biso ya za monto etumbaka. Etumbaka na monto ya bandoki, etumbaka na bandoki, etumbaka na ba occultiste, etumbaka na nguya ya ténèbres. Eziki saka nyonso ekoki koze ko s'approcher liboso na sainteté ya nzambe oyo biso tozali ko sambela. Bible talisi biso ke nzambe na biso oyo yonanga to sambelaka. Kombo na ye Yehoshua Mashiach, kombo na ye Yesu Christu, kombo na ye Jésus Christ. Balobi ete ye azalaka le feu dévorant. Engi ko bake mutute akoki ko bundisa moto po alonga yango. Engi ko bake mutute akoki ko bundisa moto yo azali na nature ya bonzambe pe alonga ye. Bongo bana na nzambe nyonso oyo pe bazali na nature ya bonzambe. Ba oyo nzambe akiti kati na bango, ba oyo nzambe apakoli bango. Parce que epakolami na nzambe to auction na nzambe ezali nzambe ye moko, ezali molimo na nzambe ye moko kati na moto. Bongo tango nzambe apakolaka moto, elingi koloba ke nzambe akiti kati na moto, molimo na nzambe ye kovanda kati na moto, moto na nzambe eye kovanda kati na moto. Parce que moto akomi na nature ya bon nzambe. Moto akomi oyo ngana lobaka toujours moto njambe. Un homme Dieu, c'est-à-dire molimo na nzambe kati na moto e pakolami na nzambe kati na moto, nzambe kati na moto, moto wana komi pe moto pe akomi moto men nzambe. Alléluia. Na pokwa na lelo bien-aimé, Bible ezali ko talisa biso caractéristique oyo était le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous prions, c'est l'Éternel notre Dieu, est un Dieu, un feu dévorant. Et nous avons Nzambe, tant que nous avons kolobela aou, nous avons kolobela Nzambe Yahweh na bibele. Nous avons kolobela monto o ya ba magicien na NDT, nous avons kolobela monto ya ba koko na biso kuna te na bamboka, nous avons kolobela monto na bandokite o ya ba pimboka na butu, mais nous avons kolobela l'Éternel Dieu. Ye wana nde Bible lobi Yahweh na bibele azali moto na kotumba. Bongo ya kotumba nini? Nzambo ya tumbaka nyonso oyo ezali contraire na bonzambe na ye. Oyo nyonso ezali mosika na bonzambe na ye. Oyo nyonso ezali kospesa ye lokumu te, moto na nzambe yango etumbaka. Yango komona ke mutu to mo Kristu oyo aza na bonzambe eloko te koki ko résister likolo na ye. Moto ya pakolami akomi moto pe akomi moto nzambe nyonso ekoki koya me moto na nzambe kozikisa. Yango na butu na lelo nalingi oyebaka yango ke nature oyo ya moto eza ya nzambe. Tokotanga na Exode chapitre 24 verset 17. Exode chapitre 24 le verset 17. Okomona eloko nini nzambe azali komilakisa awa na ngoma na Sinaï. Totali na mokanda na Exode chapitre 24 le verset 17, je lis au nom de Jésus-Christ. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Alléluia. Awa Israël baluka kiba mona nkembo na nzambe. Israël balinga kiba mona nzambe. Nzamba bandi koyebisa bango. Alors que sengeli bo pusana. Mais mutute akokai komona nkembo na nzambe soki nzambe abombi yete.
Bible kotalisa biso ke Moïse nzamba lobi na bango amata na ngomba na Aaron na bampaka po ete bakende kokutana na Nzambe. Bien aimé, il y a des gens oyo bazwa ngolu na mokili ya kokende komona lolenge ya Nzambe. Il y a des gens qui ont envie Dieu, mais Nzamba milakisa na lolenge nini. Soko kokende kotala kaka na mokanda yango totangi na Exode 24 à partir à verset 9 obandi ko kitati esika biso to kominga na tangi na 17 yo kokoko bandango na 9 kuna okomona ndenge nini bato yo bamataki na ngomba pe bakomi kuna. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tablettes de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Bazako kende kozwa sanduku na mibeko oyo Nzambe akomaki na maboko na ye mpona ba instruction to mpona bwanya ya peuple. Tango Nzamba ye mpona kopesa bango sanduku oyo to mikanda oyo Bible lobi na biso ke bato oyo bamoni kembo na Nzambe, Nzamba kiti likolo na Sinaï. Bien aimé, Nzambe na Bibele oyo oza koyoka akiteli bato. Bato babotami na nzoto lokola yo na ngai. Pe bato bazwi ngolu ya komona ye. Yoka, babandi ko décrire lolenge bamonelaki Nzambe oyo. Lolenge nini tango Nzambe ya kitaki e bandaki ko se manifester. Bible lobi que l'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Tango Nzamba kiti aspect na Nzambe, lolenge na Nzambe e mimonisi lokola moto eza kotumba. Tango Nzamba kiti na ngomba na Sinaï hakitaki lokola eloko pamba te bien aimé. Balobi ke aspect wana oyo miso na bango emonaki bango bafandi bazotala nkembo Nzambe bazotala ndenge Nzambe azokita po ya kopesa bango mibeko. Bien aimé, balobi ke cet aspect là était comme un feu dévorant. Ndenge moko loko toutaki kotanga ngo na mokanda na Deutéronome awa boye na Exode Bible lobi bamoni aspect ya bonzambe na biso bamoni aspect ya Nzambe na yo ezalaki lokola moto o etumbaka. Nous comprenons par là que le Dieu que nous servons a mis manifestaka pe lokola moto na kotumba. Yangwana na butu na lelo kozala edipambo lipo na motomoko ho Nzamba koki kokota kati na ye apesa yo nature wana okoma na aspect ya moto ya kotumba liboso na bayini na yo okoma na aspect ya moto ya kotumba liboso na bandoki okoma moto na kotumba liboso na ba oyo bazako liela yo mino na fin de l'année oyo ozwa aspect ya moto liboso na bawe batieli yo barrière ke yo kobongate ozwa aspect na moto parce que ozali mwana na Nzambe ozana nature ya bonzambe mobimba ye kofanda kati na yo okoma moto na kotumba deva quiconque azali koluka ko se comploter contre libota na yo okoma moto na kotumba deva quiconque azali ko se comploter contre ba projet na yo moto na kotumba e banda déjà ko se manifester kati na yo surtout na bande ko nyons ba otokoti na bango jeune ya 40 jours ba témoignage e bandi ba komi déjà ba moto na milliers mususu ba komi moto na mabota na bango ba komi moto na ba quartier pe na banda ko bisika vandi parce que bon Nzambe lati bango. La Bible dit que Nzambe a mis la kisaki lolenge na moto ya kotumba lolenge ya moto ya kosakana te. Bien aimé, Nzamba sakana kate moto azana bon Nzambe basakana kana ete osimbi okutani na moto osimbi basakoli okutani na moto osimbi bana Nzambe okutani na moto parce que bazali susu bango te moto na Nzambe eza kati na bango. Yangwana butu na lelo yo moto oyoki sango ke noko na bino ya sakana kate ndoki moko na quartier na bino ya sakana kate abangi sayote nangina ye former yo ke yo zalaka moto na kotumba parce que oyaza kati na yo komo na ye le feu dévorant. Alléluia. Yangwana tozali komona ke tango nyonso Bible zali ko talisa biso ke Nzambe na biso azalaki toujours kokende ko se manifester na lolenge na moto liboso na Moïse. Pe Bible lobi ke tango akitaki akiti likolo na nzete balobi ke nzete oyo ebandi ko pela moto mais bakasa ezali ko zika te.
et niko talisa bon nzambe, ça c'est Dieu. Nzambe soko alati yo okozika te, bato bakomona moto ezopela me yo okozika te, mais epai na ba oyo bazali ba ini na yo, bango soki ba pusani bango nde bakozika. De la même manière, moto na nzambe lataki nzete oyo, bakasa nyonso ezalaki toujours ouvert, ezali kozika te. C'est de cette même manière que nzamba lataka ba oya ye, bazali kotambola na moto, mais bazali kozika te. Parce que bango moko bazana nature ya moto, moto ekoki kotumba moto te. Donc yo zana bonzambe, moto epa na yo ezali protection, moto epa na yo ekomi danger pour na adversaire, moto epa na yo ekomi likama pour na bo baza kolia mino pour na yo, mais yo moko ndo za nature ya moto. Moi yo zike ezate, mais o azali na nature ya bonzambe te, ekomi danger pour na tina na ye. Tika moto ekoma danger pour na bayini na butu na lelo. Nalubi moto wana ekoma danger pour na bo baza kolia mino pour na yo. Nalubi lisusu moto o eza kati na yo epela butu na lelo kaka ndenge tozo koloba moto wana ebada kopela likolo na yo. Est-ce que vous allez koyeba que mukolo na effusion ya Saint-Esprit Bible lobi ke ba yekoli bazalaki na kati ya chambre haute bazali ko belela nzambe bazali ko bondela mbala moko mukolo accomplissement ya promesse ya molimo na nzambe ekiti Bible lobi ke likolo na mitu na bango ndembo na moto to ba flamme de feu e bandi ko kitela moko pe babandi ko loba minoko na sika ndembo na moto flamme de feu e kitela kaba oyo bazaya nzambe e kitela eli moko na butu na lelo flamme wana kitela ki ba potre na kati na chambre haute e kitela mosakoli moko e kitela molinga mi moko na butu na lelo pela moto parce que ozana nature ya bonzambe moto bato bazaki na bonzambe te bazali ko tala bango bazali ko kamwa babike bato ba langwe masanga me ba langwe te nzoka moto na nzambe e kitaki liko na bango na sambeli epai na nzambe ke moto oyo e kite pa na mutu moko na butu na lelo moto oyo e kita na libota moko moto oyo e kita na ndako moko moto oyo ekita awa na ville ya Stockholm ekota na bandako ya Stockholm ekota na ndako ya bana nzambo bakangi bango captivité na bandoki na ba occultiste na ba magicien moto na nzambe ebanda kotambola na Suède mobimba etambola na Europe etambola na Paris etambola na Londres etambola na Amérique etambola na Canada le feu de Dieu ekita na butu na lelo bipai nyonso ba eli bazali babanda ko pela moto bana na ba pela moto me bakozika te po bangonde moto bazali ne ko pelisa moto contre ba o bazana nature bonzambe te yo kozika te po na yo yo zana nature wana déjà bien-aimé okoya komona ke nzamba ngoyo biso toza ko sambela non seulement azali ka moto mais as moto wana esalaka mosala na poko na lelo tokende kotanga oyo nzamba alingi kotalisa biso awa totali na mokanda na 1 roi chapitre 18 nzamba pambola eli moko nzamba pambola ba nyonso bazali kolanda na butu na lelo oh libota na nzambe baza kopela pela déjà moto sikoyo e pakola mina nzambe auction na nzambe molimo na nzamba kiti deja ndembo na moto ezali kotambola na kati na mokili ndembo na moto sopani na kati na planète terre po ete kitela ba élu nyonso na butu na lelo flamme de feu ezali kotambola pona koyeba ko kita liko na ba élu nyonso na suka mbula oyo ata basalelaki yo likita bakoluka eloko bakolia parce que yo za moto bakoluka eloko bakotumba parce que yo ndo za moto haleluya opela moto kuna bisika ozwami opela moto dans le nom de Jésus bana no ba pela moto mobali no apela moto mwasi no apela moto au nom de Jésus Christ opela moto ministère no epela moto église na bino epela moto boba koya koluka ko tia biloko mabe na porte ya ba église pona ko kimisa bana nzambe pona ko bundisa ba sakoli na tango na suka moto ekutana na bango batika la bolumbu wana kino na tongo nzamba kata likambo na bango tokotanga na mokanda na 1 roi chapitre 18 oyo kalikambo 1 roi chapitre 18 tobandi na verset 21 pona ba oyo bazokoma bokoko koma tina 40 mais biso tokotanga na no 21 tina 24 1 roi chapitre 18 verset 21 totangi kino na 24 bandeko bazali kokoma nzamba pambola bino pour la kosunga biso 1 roi chapitre 18 verset 21 totangi na 24
Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Et que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu. Soulignez le qu'on a bien aimé, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autel des taureaux et je les placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Bien aimé, awa toloba keke ouais pour relever les défis. Ba nyonso ba pakolami ezali pona ko relever ba défi ya diable. Oyo Satan azali ko défier ba nzambe, mais biso pe to pakolami pona ko relever ba défi nyonso. Oyo koki ko se présenter na bomo ina mutu. Oyo koki ko se présenter na mabota. Oyo koki ko se présenter na ba ministère, na ba faire ba défi ya lolenge nyonso pe na ba dimension nyonso. Awa ezalaki défi entre ba prophète ya Baal pe ba prophète ya Straté. Oyo biso nyonso to teyama to yoka yango. Mais eloko tolingi totalisa nguya na moto pe lolenge natiri na moto ndenge salaka na maboko to na munoko ya bato oyo baza na natiri ya Nzambe. Bato oyo baza lokola Nzambe. Moto oyo aza na Nzambe te ata beleli ndenge nini. Moto ekokita te bien aimé. Ata tongi église ya ndenge nini. Ata zan yango zomona lelo basakoli ebele bakoti na occultisme, bakoti na magie po abeleli tellement ebele moto ezokita te ake koluka moto na maboko ya Baal, ake koluka moto na maboko ya bandoki, ake koluka moto na maboko ya ba occultiste. Po oya biso Nzambe a répondaka na munoko ya masumu te. Bien aimé, Bible lobi ke balobi toko tsala toko tumbela Nzambe mbeka. Toko tia nyama toko tia bakoni me mutu moko te atia moto. Elingi koloba mutu moko te abengana no Nzambe. Peuple baya. Parce que moto Eli ayebaki déjà révélation ya moto. Pona nini apesa ki bango défi na moto? Parce que ayebaki ke Nzambe na ye azalaka moto o etumbaka. Yango wana apesa ki bango défi na kote wana. Ayebiki kuna eza nature na Nzambe, pe eza domaine moko privé ozali réservé kaka na bana na Nzambe. Sata kote kuna ko sakanate. Ndoki kote kuna ko sakanate. Magicien kote kuna ko simbate. Po ayebi ke nature wana ezalaka ya bana na Nzambe na tata na bango. Yango wana moni Eli azwaki sagesse ya komema bango ke tokende na etumbelo. Pe totia moto te tobenga ne moto. Pe ayebaki ke Nzambe na Israël, Nzambe na Abraham, Nzambe na yo, Nzambe na likenja a repondaka na moto. Abiki toko tumba mbeka. Engo ba toko sambela. Nzambo ya koyanola na moto. Ye wana kozala Nzambe na Israël. Bien aimé, peuple balobi ke zabongo. Bato baye bafandi batala. Ba prophète ya Baal basangani na ba prophète ya Straté. E moto na Nzambe balobi ke bino bozali ebele bobanda. Bobanda ko sambela Nzambe na bino hakita. Elingi koloba moto na Nzambe na bino, Nzambe na bino hakita. Apelisa moto oyo, apelisa koni oyo, apelisa etumbelo. Babandi ko ganga banda tongo kino na poko. Yango naza koyebisa bandeko nyonso bakoti jeune. Kokota jeune ete lokola fantaisie. Kokota jeune ete pona kolakisa bato lokola ba pharisien, bango bazaki soki bazokota jeune mukili mobimba ifo bayeba akotambola malembe. Bato nyonso koyebisa bango mikolo yo tozana na jeune ya 40 jours. Et comme lokola eloko moko ya lisano, et comme lokola eloko moko ya ko intimider baninga. Mais na suka réponse ezate. Parce que na ba temple na bango na ba synagogue na bango bato babandaki ko kota bo bakakatani bazako bima bakakatani. Bato bazako kota malade bazako bima malade. Bato bazako kota ba ko kangama na ba milimo mabe bazali ko bima. Mais bakutana ki na Yesu le véritable feu, le grand soleil levant. Mutu nyonso akokutana na moto na bonzambe ezali ko siki sape moto akozwa biyano pe atato li munene na Nzambe. Yango nozo mona awa Elia memi ba wana domaine ya moto. Bien aimé na poko na lelo sengeli mema ba inino na domaine ya moto.
Le Dieu qui répondra par les faits, il sera Dieu. Alléluia. Bien-aimé, bango babandi ko misala ba incision, babandi ko ganga, babandi ko beta ba shiti mutu na se makolo likolo. Oh, ce n'est pas à force de crier nzamba ko yokayo. Omona moto na église za ko bondela ko tuta makolo na mir, ko beta bambata na mir. Yoka ni so ko beti bambata na mir nzamba yoki. Nzamba banga ka bambata na mir te. Nzamba banga ka ba makolo na sene mabebelete. Beta na makolo nengo lingi. Mais ko zalate lo ko la prophète ya bal. Na lobite ke ko beta makolo za lisumu. Na lobite ke ko beta maboko za lisumu. Beta yango me moto nde kita. Parce que nzambe oya reko ya nola na moto yenda ko zala nzambe. Ba intimidation na kat na mabonde les na litomba mon côté. Ya ona lobaka importance ya libonde les alinde exaucement. Ezalinde ba réponse côté sa ke nzamba azali ko yanola po ya sala matoi po ayoka. Bien aimé Bible lobeke babandi ko sambela. Banana tongo kino na pokwa. Bato mingi bakoti ba jeune ba 40 jours ba 21 jours. Na lobaki yango la fois passée ba musu ba bimina ba tuberculose. Ba musu ba kufi na kati ya jeune. Mais nzambe nini oyo? Oyo bato bakeko luka ebonga bomi bango kuna. Il faut que tala tamu se koza nzambe na bal. Mais awa Elia fandi tranquille. Tango bango ba sirisi. Abandi ko reconstruire hôtel na nzambe. O ezali nzoto na biso yango moni ke biso avant que to banda mabondeli. Tolobaki na mutu nyonso a se sanctifier. Tolobaki na mutu nyonso eba na ko pardonner. Tolobaki na mutu nyonso a luka relation na ye na nzambe pe na baninga na ye. Parce que nzambe na biso a répondaka na kandate. A répondaka na likunya na motema te. A répondaka na masumu te. Notre Dieu, c'est un Dieu saint. Atala kamotema avant qu'il y ait anola. A cause de la tête qu'il faut banda ko beta makolo na mi. Tango maloba ezali ko bima na munoko na maloba mi bale to misato moto ekiti. Bible lobi ke Eli abandi ko belela. Tango bato ba lembi ko bisala ba incision makila ebimi na nzoto. Ba nzolo ko ba zui ba epé baza ko kata. Bale kiti sa moto. Bale kiti sa moto. Engi ko ba bale yo kita obwe bato ba mon. Na likolo Bible lobi ni signe datation ni elembo. Na lola atali pata ya koningana na lola ezala kite tango ba lembi Elia lobi boy komi tour nanga oh bien aimé a rétablir hôtel en Nzambe asali ami zongi sikati na bomoto atali lolenge na bike nzoto eza nzoto ya masumu te abandi na ko bongisa relation na Nzambe bien aimé tango afungola ki munoko alobi maloba mibale alobi ke Nzambe na Abraham Nzambe na Isaac Nzambe na Israele eyeba na keyondo zali nzambe ete na sali makambo nyonso na lolenge na yo pe na yebe ke yo zali moto kita na miso na bango c'est-à-dire que Eli azalaki kosala nde appelle pa nzambe lokola mutu akoki komona nzambe te abik aza na bomoi nzambe akokaki kokita na nature na ete oyo Moïse amonaki kuna aspect wana lokola baza komona lokola loko moko transparente baza komona lokola moto de fora mais awa ezaki siko na miso ya population bato nyonso bafandi et soko lobi akita na bonzambe na bato wana nyonso bakokufa akiti na nature ya moto Bible lobi ke tango kaka Elia zo bondela moto ekatani na likolo ekiti na miso na bato ekiti likolo na etumbelo pe ebandi kotumba etumbelo peuple nyonso bagangi balobi c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Bien aimé na poko na lelo. Na dinge ke yo ganga na bomo ina yo. Que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tango yo zali ko belela na kati ya mabondeli oyo. Omona moto kokita. Omona moto kokita. Omona nzambe kokita kati na yo. Tango za ko fungula munoko na chambre na yo. Omona nzambe kosala na libota na fin de l'année oyo. O tato la que c'est l'Éternel qui est Dieu. Tango yo zali ko bondela. O bondela ko ba prophète ya balete. O bondela te lokola ba prophète ya straté mais yo bondela lokola moto azali na nzambe lokola Eli parce que lokola Eli azalaki na nature nzambe azalaki na moto azalaki na moto na nzambe tango ya beleli nzamba kiti lokola moto miso nyonso emoni moto oyo bien aimé tango yo zali ko sambela poko na lelo moto na nzambe kokita ekokita pe ekozikisa biloko nyonso oyo ko benga ke ezikisa soko bengi nzamba kita azikisa malade akozikisa yango soko bengi nzamba kita azikisa kindoki ekozika soko bengi nzamba kita azikisa pauvreté ekozika soko bengi nzamba azikisa eloko nyonso oyo etelemeli yo butu na lelo ekozika soko bengi nzamba ya kozikisa seliba na vie na yo ekozika eloko nini oyo ezali kona etumbelo ekoki ko résister te na moto na nzambe ekoki ko résister te na nature na nzambe nini oyo za ko tiana tumbele lolo liboso na nzambe
pour être akita ata la dimension ya likambo na yo ata la eloko etelemeli yo bongo nini wana ko résister Bible dit que tango moto ekiti non seulement ezikisi nyama mais ezikisi na bakoni ezikisi na mabaya ezikisi na mai oyo ezalaki na kati wana bato bamoni yango pe batatoli balobi ke nzambe na elinde aza nzambe eyebana ke nzambe na onde azali nzambe tango yo ozali kosambela butu na lelo bien aimé eyebana ke yo ndo sambelaka nzambe na solo miso na bato emona différence parce que liloba na ezali kotalisa biso que vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez, vous n'entendrez pas beaucoup mon la différence. Na déclarer différence et mon na vie na yo. Batoba mon la différence que yo zala kaya nzambe. Batoba mon na miso makamonza bazali ko sala. Ba mon na changement tango yo zali ko sambela. Ba mon na élévation na yo. Ba mon na succès na yo. Ba mon na miracle. Batoba mon na. Ce que batoba moni loboko nzambe zali sumute. Parce que yen nzambe mutalobi, vous verrez. Vous n'entendrez pas beaucoup yoka na bato mususu te et mona na miso no ke ozana nzambe na butu na lelo nzamba kanisela yo ata oyebi ko sambela te mais soko ozana natira bon nzambe ozana vie ya sanctification le feu de l'Éternel ko kita et ko zikisa obstacle nyons oza liboso na yo et ko zikisa likambo nyons oyo ko présenter liboso na nzambe et ko zikisa ba résistance nyons o etelemeli yo na butu na lelo bien aimé et zikisaki Souka nango ezalaki ndenge nini peuple ba moni balobi ke non ba prophète ya bal na ba prophète ya straté ba kosi biso tang mulai oh bien aimé eza pasi pe mawa komona bana nzambe ndenge mingi lelo bazali emporter pona kozanga koyeba bazali emporter na ba faux doctrine ba doctrine ya lokuta ba koti na kati na makanisi na malakisi ya lokuta bana nzambe belé ba baby sami mena ngina lo ba ke butu na lelo eyebana que c'est l'Éternel qui est Dieu nzamba bimisa bana nzambe na captivité pe ba se révolter contre ba faux prophètes o bazali ko kanga bana nzambe illégalement na kati na ignorance à cause ya ba enseignement ya lokuta à cause ya ba enseignement ozali en dehors ya doctrine pona koyeba ko baby sami tema na bato bato ba se révoltaki bien aimé tant ba nzambe bazwaka connaissance révolte ya kozwa connaissance eleki kutu révolte politique soki moto kosi tant mulai mukola kozwa reconnaissance akozwa révélation ya vérité ya maloba na nzambe akose révolter na niveau moko kosakana te connaissance et pesa ka révolte connaissance et tinaka moto ayeba même na ko lapider yango moni babandaki ko bazwi ba prophète nyonso o ya bal babi tozo mema bango na torrent bakena bango na lubwaku bakata bango nyonso mitu pour peuple ba ko se révolter ba moni ke nzoka nzambe na biso zala ka moto bato basakani na biso tangu mulai de problème ezaki ke biso tozo natira nzambe pe moto ebanda ko kita pona ko pesa biso yano haleluya bien aimé na poko na lelo nzamba lingi ko kita likona moto moko et Bible talisi biso soko talikune na verset 30 kino na 40 ndenge na lobaki ke ezaki na processus moko o Elia salaki poete moto wana eba na kokita haleluya nzambe na bikamwa hami monisa na bomo ya Eli moko na poko na lelo nzambo tuzali ko sambela akita liko na mutu moko na poko na lelo moto na nzambe eba na kokata likamo na mutu moko na poko na lelo bien aimé on se révolter oyeba ke nzambe yo zali ko salela c'est un feu dévorant ya sakana kate problème ezali kaka ozwa nature na ye bongo omona ndenge nini ye akoyeba ko sala liboso na ba obstacle nyonso liboso na ba problème nyonso oyo koki ko yali ko bundisa yo naningi totanga tomone loko mosusu na mokana na 2 Rois chapitre 1 tokotanga na verset 1 jusqu'au verset 17 toujours comme tozali ko yekola tokotanga 2 Rois chapitre 1 verset 1 à 17 mais biso tokobana nano na premier verset kino na 13e sima tokotanga 14e tokomi na 17e tobandi na 2 Rois chapitre 1er verset 1 kino tosuki na 13e verset. Je lis au nom de Jésus. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Azakias tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie et il fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Baal-Zébut, Dieu d'Écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, le Tishbite, lève-toi, montre à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur,
Est-ce que parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran? C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il leur dit, pourquoi revenez-vous? Il répondit, un homme est monté à notre rencontre et nous a dit, allez retourner vers le roi qui vous a envoyé et dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Et c'est parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu as envoyé consulter Baal-Zébub, Dieu d'Écran. C'est pourquoi tu ne descendras pas sur le lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Azakias leur dit, quelle l'air avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous dit ces paroles? Il lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuirasse autour des reins. Et Azakias dit, c'est Élie le Tishbite. Nasuki wana bandeko busubo tanga na kati parce que eza tellement moulaï. Yoka makambo. Roi ya Israël comme on est Akazia. Mukolo mususu abeli akwei abeli makasi pene na liwa. Bien aimé landa likambo parce que ce qui est écrit c'est pour notre édification. Pour na biso pour na ba génération toye ba nzambo biso toza ko sambela za ndenge moko lobi lelo libia na libela. Ce roi d'Israël, il tomba malade, atindi ba messager ba kende ko consulter un Dieu étranger qui est éternel. Atindi ba tonaye ya mosala ba kende pa na ba nzambe na ba paya. Ndenge moko pe toza komona lelo na ba église. Moto azu problème, moto azu situation compliquée na mosala na kat na libota. Au lieu bato ba ya ko consulter le Dieu, le feu dévorant. Bato ba komi ko kende ko consulter banganga. Bato ba kende ko consulter ba féticheur, ba marabout. Bato ba ko zongela ko invoquer des esprits de mort. Bato ba komi ko kende ko consulter ba occultiste. Mais bateau baza ko consulter, ce sont des enfants de Dieu. Bateau baza na église, bateau baza censé ya koye banzambe, bateau bazwa baptême na mai, bateau bati ba gouta sur les dons spirituels. Mais quand les choses ne marchent pas, au lieu de consulter l'Éternel, au lieu d'appeler le feu dévorant, bango bazali ko consulter banzambe ya bapaya. Mingi surtout na Europe aw. Quand les choses ne marchent pas, yo kene ko consulter nan. Ba maison nyonso ya occultisme yo yebi. Ba ndako nyonso ya ba marabu yo yebi. Ba ndako nyonso ya ba West Africain yo yebi. O yebi bato nyonso yo ba tekaka ba poison. O yebi bato nyonso baza ko boma bato. O yebi bato nyonso basalaka bato mabe. Mais dimanche oza na église. Yoka. Roi oyo Akazia salaki pe lolenge yo salaka. Bien aimé yeba ke liso nzambe monaka bipai nyonso. Partout yo zali ko kende bisika nyonso kota kanzamba zalaka. Tango yo zali ko tika nzambe na bikamu, surtout na fin de l'année boy. Obandi ko kende otika ezaka kama biloko ya famille na biso bokoko yeso senga pe to batela bana. Otiki moto ya batelaka. Yo kende ko luka natire batela mwana na yo. Yo ka Bible de lobi. Tango roi a baloli mukongo pa nzambe. Pona ko kende ko consulter nzamba bapaya. Molimo nzamba zaki ko mona. Ayebisi mo sakoli Eli le Tishbite. Alors que yo kende ko kutana na ba messager oyo roi tindi po ba kende ko consulter banganga. Po ba kende ko consulter banzambe mususu ba bosaninga. Kutana na bango. Yebisa roi Akazia ke lokola ya boy ko consulter ngai. Akanisa teka ko kitana mbeto. Maladi ya za kobela wana akokita lisusu na mbeto te akokufa. Bien aimé yoka maloba na basakoli. Yangwana tokomi na tango ya évangile ezali sans compromission. Soki nzamba pesi message, nous devons transmettre yango ndenge molimo nzamba za kotinda. Bao ya nzambe bakoyoka pe bakoloba amen. Bao ya satana bakotonga pe bakofinga. Ezalaki bongo pe kozala bongo ti mukolokolo na biso akozonga. Bato nyonso te bazalaki d'accord na Christ. Ndenge moko te pe bato nyonso bakozala d'accord na évangile. Il faut que te ya évangile ezali pur sans mélange. Ata yo zalaka na ba million. Ata oza na ba avion, ata oza na mituka. Mutuka te koki ko somba ministère. Mutuka te koki ko somba vie na moto. Biloko ya mokili mbongo te moto koki ko somba lotomo oyo nzamba pesi biso. Mosakoli ya telemi alobi na koloba exactement makambo nkola tielinga. C'est pourquoi tango prédication eza ko bima boye. Tu as ko sala ngote poto flatter mutu.
mais tu ko loba o nzamba zali ko tia biso na munoko parce que ezana batomi baleto misato bakobika na poko na lelo. Bien aimé, Bible dit que molimo nzamba koteli eli et puis yake koloba exactement. Un prophète, un envoyé, un messager o azali moto alobaka exactement message nzamba tindi sans kapakola ngo mafuta. Yango Bible lobi ko bakisa te pe o kolongola te. Oya ko bakisa ba bakisi de bitumbu nyos. O pe ko longola ba longoli na kat na livre de vie. Musakoli ay pesi message ndenge nzamba lobaki. Ba messager bazongi ba yebisi roi kazi. Roi kama bi meboke boku milite. Abi papa tika to kutani na moto moko kuna na nzela. Ayebisi biso ke yo lokolo consulter nzambe te ya Israël. Yo ko kita isu na mbeto te ozo kufa. Roi akomi ya kotoka. Abi ke mutango za lolenge nini? Mutango za lolenge ni babandi ko décrire forme Elia zalaki. Moto na nzambe bayeba kaye na mboka. Et si ka moto nzambe zali fo bayeba ye que ye azalaka lokola bato nyonso te. Ye apakolaka évangile mafuta te. Ye asekanaka te. Parce que biso toyaka te pona kosala masapo. Toyaka pona koloba ainsi dit l'Éternel. Moto na nzambe il faut koyeba na narrative que oyo aza ya nzambe, oyo atindami, oyo ezali ainsi dit l'Éternel. Po maloba oyo tozo te eza ya bakoko na biso te, eza nde ya nzambe. Mbala moko roi comprendre que moto koki koloba makamba boy, eza kaka Eli le Tishibiti. Oh bien aimé mosakoli yo bayebeli yo na ndenge nini. Bayebeli yo na message ya ndenge nini. Ah, lelo pasteur a pasta sekisi biso lelo. Église comme théâtre, comme sika ko kene ko sekisa. Pasteur lelo a sekisi biso for église lelo ezaki bien koseka o wapi. Koseka. C'est comme si basala ya théâtre na poto esili, bipai bato bakoki ko kene ko se défouler, église comme sika ya théâtre. Et que le bateke to kene kuna lokola ba soldat to kangi elongi non. Saint-Esprit appelle ça qu'un sengo. Ya koseka ka il faut koseka. Mais na mateya te. Alléluia. Bien-aimé, Bible lobi ki ba reconnaître Eli que moto ya koki ko ba makamba boy. Il faut ezala kaka Eli. Moto ya koki ko te ya mateya boy. Il faut ezala kaka Eli. Mbala moko Eli yoka. Mokonzi alobi bon abongisi 50 troupes. Apesi na mokonzi na bango biboke ne kokutana na Eli. Boyela ngaye awa. Bien aimé, bakei kokuta Eli na montagne. Yoka makambo ezoloba. Bible lobi, ils envoyaient vers lui un chef de 50 avec 50 hommes. Ce chef monta auprès d'Eli qui était assis sur le sommet de la montagne. Il lui dit, homme de Dieu, le roi a dit, descends. Eli répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume, toi et tes 50 hommes, et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et ses 50 hommes. Alléluia. Nzamba bomba ki Eli na sommet ya montagne. Nzamba protégea qui est na sommet. Parce que bato nyonso bazana nature nzambe. Nzamba matisaka bango na sommet. Na ba domaine nyonso. Eza na mosala na nzamba kotia na sommet. Eza na ministère nzamba kotia na sommet. Eza na ba faire nzamba ko matisa na sommet. Eza na mariage nzamba ko pesa mariage moko na sommet. Nzambe tango pakola kabana na e. Eza ka po akitisa bango te. Ba nyonso bazana nature nzambe ba kitakate. Nzamba matisaka bango. Ça s'appelle l'élévation. Nzamba zako matisa bana na e. Yangwana mo pakola minyonso. Azali loin de Dieu. Nzamba azali toujours comme mata. Azali toujours comme matisa. Na butu na lelo pa comme nzamba. E matisa yo na sommet. Na mosala na yo. Na misala nyoso kosala maboko. O mata na sommet. O zala na ba lieu élevé. Élévation na nzambe. E quitte la yo na fin de l'année oy. O mata na sommet na ba entreprise na yo. O mata na sommet na mariage na yo. O mata. Parce qu'il y a l'onction de Dieu Nicolo na yo. Pour na ko relever ba desi. Nzamba ko kitisa yo te. Soki o moni moto alinga kitisa yo. Soko moni moto azako ndima élévation na yo te. Soko moni moto azali contre élévation na yo. Tala makambo Elia salaki. Formule mosusu ezate. Bien aimé, Bible lobi ke atindi bato. Oh, yo kita. Longwa kune sika nzamba yo kita awanase. Elia comprenne naki.
nature ya élévation na ye. Yoka makambo. Alléluia. Est-ce que mutu moko azolanda likambo oyo? Abandi koyebisa ye. Alors que si je suis un homme de Dieu, moto kita pe tumba yo moto zokolo bananga na kita pe tumba bato nyonso baza pembeni na yo. Bien aimé, tango kaka moto anzamba sisi koloba balobi ke moto ekiti. Ça dit nzambe ye moko aye ko sala intervention ya mosali na ye. Oh nzamba sala intervention na butu na lelo. Nalobi nzamba kita sala intervention na yo. Ba nyonso bazolinga ko kitisa yo. Nzamba kita na butu na lelo diko na libota na yo. Nzamba kita diko na bana na yo monto na nzambe. E kita diko na ba nyonso bazolinga ko kitisa yo. Ba nyonso bazoko luka yo kota na mabele. Ba bongisi cercle po yo kita kota na libulu. Monto na nzambe elanda bango nyonso. Ezala baza groupe combien? Awa bazala ki 50. Balingi ba kitisa élu. Alors que Nzamba s'est élevé qui est bango baye po ba kitisa ye pourtant bazako consulter Nzambe na Israël te bazaki pe na Nzambe te bazaki kutu ya Nzambe te mutu oyazo kitisa yo bien aimé azape ya Nzambe te yo ko banga po na nini butu na lelo yende moto ekita moto ebanda ko kutana na ye moto ebanda ko détruire makita na bango parce que moto na Nzambe ezali feu dévorant. Bible lobi que le feu de Dieu descendit, les consumants, le chef n'a pas 50 wana. Donc on a comprendre que élévation ba sakana kana yangote. Ce qui nzambe asa tomboli moto ko kitsa ete yoka ndenge moto nzamba lobi Élie répondit au chef de 50, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te consume toi et tes 50 hommes. Oh bien-aimé, tellement ndako na lelo banda ko ba soki na mwana na nzambe moto kita na ngamba ba ine nanga banda ko ba soki na mwana na nzambe moto kita likona bandoki nyos banda ko sasa na butu na lelo déclarer parce que yo za mwana na nzambe oyebi ko za na relation na nzambe loba lokola Elia lobaki soki na za mwana na nzambe ba balingi bakitisanga ba balingi bakotisanga na libulu ba préparer cercueil pona bana nanga ba préparer cercueil pona mobile nanga ba moto ekitela bango butu na lobite kaka lelo na butu na le feu descend. Bible dit que le feu descendit. Ça c'est un Dieu qui répond par les faits. Ya ayano la kana moto. Soko belelie. Bien aimé, ako kita lolenge na moto, pe ako détruit. Et loko nini yo soko linga ko kitsa yo. Nini wana etelemi liboso na yo. Bien aimé, wana tomoni ezalaki makambo lekaki na Ancien Testament. Mais tokoya komona na Nouveau Testament et loko nini oyo et salema qui parce que yo koloba kezaki ba masapo ezaki te biloko ya tango ya kala na bato ya Nouveau Testament biso za bato ya grâce tokoki ko salela moto te yoka totali na mokana na Luc chapitre 9 verset 51 à 56. Luc chapitre 9 verset 51 à 56. Nzamba pambola ba Eli ba baza ko pela nazo sentir ba na Nzambe baza ko pela sikolo kola moto bipai bozwami ba Eli de Dieu nyoso bozo ko pela na bandako na bino boza ko pela moto ba chambre na bino za ko pela moto Nzambe apambola ba nyonso baza ko pela na butu na lelo au nom puissant de Jésus-Christ. Yoka Luc chapitre 9 verset 51 56, je lis au nom de Jésus. Lorsque l'état où il devait être élevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyaient cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils s'en allèrent dans un autre bourg. Yoka malamu malamu eloko nini tolingi tolimbola. Christ azoni ngaya kokota na Jérusalem. Atindi baye kolina ye mpoete bako kana kobongisa sika ndenge ni bakoyamba bango. Bible lobi ke baboy koyamba bantoma na Nzambe pe baboy koyamba Christ na kati na mboka wana. E sali bantoma oyo mibale Jacques na Jean kanda na motema. Babi banani o bakoki kotelemela mokonzi. Banani o bakoki kotelemela biso. Banani o bakoki kotelemela nkolo na biso. Babi papa, est-ce que on peut sa biso nzela poto yebi?
tokitisaka moto sikoyo mboko nyonso ezika bato nyonso bazika babike to commander na moto. Bien aimé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire bayebaki nature na bango, bayebaki ke soki ba commander moto ekita moto ekokita, bayebaki ke moto ekitaka tango bampakolami na nzambe babengaka ngo, bazalaki conscient na nature wana. Yango wana Yesu ayebisi bango tala nga na kotino na mboko te mpona bikisa bango bopesa bango ngolu boyebi eloko bozosenga te po soki bofungoli munoko na miniti oyo moto ekokita bango nyonso bakokufa. Nga na yaki mpona bikisa bango. C'est-à-dire que nzambe apesi na bana na nguya pe nature ya bomoto o yazalaka et que soki yo beleri ke kita ekokita pe kosalema ndenge yo lobi. Yango omona na mabondeli tango za kosambela ko bondela lokola elema te to lokola zoba bondela kwa moto amayele tinda moto na tango esengeli tinda moto benga moto na esika esengeli benga moto. Haleluya. Awa bo bango bayebaki nature na bango ke to belela moto sikoyo ezika na butu na lelo nini o etelemeli yo lokola etelemelaki Kriste. Situation nini o etelemeli bana na yo, situation nini o etelemi na famille na yo, situation nini o ezali kobundisa yo po ete okoka na kobebisa misala na yango. Bible epesi yo arme moko ezali moto na nzambe. Donc toza na nzambo yo azali ko répondre na moto tango bato babelelaka ye akitaka pe ayanolaka. Yango na butu na lelo bien aimé, peut-être kokoloba ke bato wana bazalaki batoma na nzambe po bazalaki na Yesu, mais Yesu wana atikeli biso arme moko oyo yo koki kokitisa nango moto. Nalingi oyeba pe osalela arme wana na butu na lelo pe bandeko nyonso baza na kati ya mabondeli bayeba arme nini nzambe atikeli biso na butu na lelo. Na mokanda na Jérémie chapitre 23 le verset 29. Jérémie chapitre 23 le verset 29. Arme nzambo nzambo atikeli biso po ke tokitisaka nango moto. Jérémie chapitre 23 verset 29. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola bawo bazali kokoma. Jérémie 23 verset 29, je lis au nom de Jésus. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? Nzamba zolo babino bozo komitungisa. Toko kitisa moto na eloko nini? Toko zikisa bandoki na nini? Toko tumba misala ya ténèbres na nini? Mais nzamba zolo ba, est-ce que maloba na ngai bobo sani que maloba na ngai zali moto? Ça dit que la parole de Dieu c'est le feu. Moto ezana kati ya maloba na nzambe. Yo simba maloba na nzambe banda koloba ndenge nzamba lobaki. Maloba na nzambe za moto. Maloba na nzambe yo koyoka na butu na lelo peza moto. Évangile yo zo koyoka na butu na lelo za moto. Yango ne ko kita pona ko détruire misala Satan. Soki moto nzamba bande ko déclarer pona yo nzamba ko sala moto ezali ko kita. Pendenge tozali ko teya boy. Ba magicien ba occultiste baza koyoka moto. Yango zo mona Stockholm komi en ébullition. Yango zo mona bato bakomi ko ningana. Omoni bato bakomi ko luka ndenge nini ya ko détruire même misala ya bato nzambe. Pona nini parce que moto ezo tumba bango. Évangile ya nzambe zo bima. Pe bango baza ko lala pongite. Na ningi ke yo o utiliser maloba na nzambe, oyeba ke nzambe atie maloba na lokola moto po ke ebanda ko zikisa misala nyonso o etelemeli yo. Na mabondeli na yo, simba maloba na nzambe. Talisa nzambe o yalobi pona likambo na yo moto na nzambe kokita parce que Bible talisi biso ke maloba na ye yango ezali moto pe ezali lokola marteau. Non seulement ezali moto mais ezali lokola marteau pona ko briser mabanga. Situation nyonso ezaki ya pasi liloba na nzambe na butu na lelo e briser yango. Situation nyonso e blokaki yo liloba na nzambe brisé. Moto elembisa yango ale marteau ya kobuka ebuka ba barrière nyonso ebuka nyonso diable atiaki na bomo na yo ekanga nyonso ya monde de ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ. Na lingeke mukona lelo tango yo ko tambola oyeba ke moto na nzambe ekobanda ko kamba yo à partir ya maloba na nzambe oyo yo yoki. Utiliser seulement maloba na nzambe okomona bikamwa. Sambela na poko na lelo bandeko baza na kati na jeune banda ko utiliser maloba na nzambe avolala banda ko sakola na ndako na yo banda ko sakola na kati na misala na yo banda ko sakola diko na bana na yo yango ko mona na mokanda na Exode chapitre 13 verset 21 22 Bible lobi ke tango Israël babimaki na kati na Égypte okomona ke na butu
moto ebandaki likalu na moto ebandaki kotambola likolo na bango pe na moi moto wana ekomaki lipata ezali ko protéger bango bien aimé liloba nzambe ekotambola na lokola moto na moi ekozala lokola lipata ezali ko protéger yo mais na butu yango ekozala likalu na moto tika butu na lelo likalu na moto wana etambwisa yo bisika nyonso kokende na ba voyage okota na avion likalu na moto okende na bateau likalu na moto oza na kati ya voiture moto oza na kati ya chambre na moto okoti na salon moto okoti na bureau moto bisika nyonso kokende moto nzambe tambola na yo c'était la présence de Dieu colonne de feu oyo bandaki kotambola na Israël ezaki nzambe ye moko likolo na bango pe azali ko protéger bango contre ba adversaire contre ba ennemi contre ba intempérie contre ba maladie contre ba épidémie contre mipepe nyonso ya molili moto pe lipata wana yango ebandaki ko protéger bango yango na sengi nzambe na butu na lelo moto oyo ekamba ba élu nyonso année oyo 2018 ndenge tokende kosilisa pe na année 2019 otambola na likalu na moto etambwisa yo etambwisa bana na yo partout yo koleka otambola na likalu na moto bakoluka na moi bamona yo te bakoluka na butu bamona moto baya na ba voiture na bakindoki na bango na butu bamona yo na moto bamona na kati ya ile mosika parce que nzambe na biso aza fait devora bisika nyonso yo kotia makolo moto na mosala na yo moto na ba projet na yo moto na kati ya bisika nyonso ba camarade na ba fête kokende moto batieli yo poison vert na yo koma moto biloko yo kolia batieli yo poison biloko wana koma moto ezika dans le nom de Jésus parce que mitema bato komi tellement mabe na tango ya suka yango na bien aimé nalinge ke oyeba yango ke nzambe na putu na lelo alingi asala eloko moko na kati na bomoi na moto moko totangi tosukisi na mokanda na psaume chapitre 4 psaume de David chapitre 4 verset 4 psaume 104 nalobi bien psaume 104 verset 4 psaume de David 104 verset 4 Yoka. Il fait devant des messagers, des flammes et de feu, ses serviteurs. Je les reprends. Il fait devant ses messagers, des flammes et de feu, ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nzambe na bikamo. Azali ko komisa batonaye likalu na moto. Pe batinda minaye mupepe. Oh bien aimé, nanu akoki ko kanga mupepe. Nanu akoki ko bloquer mupepe. Nanu akoki ko kanga pe moto. Moto angwa ko uta na nguya nini? Barriere nini akoki ko kanga moto. Yango na ngina lo bana mopakola mimoko na butu na lelo koma moto liboso na bato bazo ko bloquer vie na yo. Koma moto na maboko nyonso eza ko s'approcher pour etia ba barrière na vie na yo. Koma mupepe liboso na ba nyonso baza ko luka ko kanga bana na yo. Bo baza ko bloquer ba projet na yo yo koma mupepe dans le nom de Jésus parce que bakokoka ko simba mupepe te basala ngo liboke. Bakokoka te ko simba mupepe bongo batiango likona na moto ba kalinga balia na fete na bango. Yo commande moto yo ko tumba ba projet na bango dans le nom puissant de Jésus-Christ. Butu na lelo likalu na moto pe moto na nzambe tambola na ba élu de Dieu. Na lingi to sambela oyeba ke nzamba tie na maboko na yo maloba na ye lokola moto oyo kozikisa ba adversaire. Siko ngana lingi ko sambela tango ngana ko sambela bipai yo zali utiliser pe maloba na nzambe parce que alobi bozali ko mitungisa. Alors, est-ce que vous avez dit que maloba nanga yango wana ezali moto? Yo siko utiliser yango. Na situation ezali boso na yo. Na situation ezali na famille na yo. Na situation ezali na kati na ba projet no na misala na yo. Nini satana che ya maladi nini? Ya bonganga, ya bondoki. Situation nini oyo ennemi ache oza mupepe. Mupepe motako kanga yote. Banani balingi ba bloquer yo. Banani bazako kanga vie na yo. Banani bazako kanga libala na yo. Banani bazako kanga ba projet na yo. 2019 yo zo koma mupepe liboso na bango. Ozo koma milinga liboso na bango. Parce que nzambe na bikamo a commission na nature na ye. Poko na lelo eli moko bisika zali apambwama. Moto na nzambe ekite la ba nyonso bazwi tango akoka maloba oyo. Moto na nzambe ebanda ko changer vie ya moto moko na butu na lelo. Nzambe tatala biso na likolo. Na ebe ke yo zali le feu dévorant. Tala ba situation bloquée bana na yo ya chômage, ya ba maladie, ya kolela. Oyebi bango kolekanga. Oyebi kolela na mwana moko moko parce que miso no mona kabisika biso to mona kate papa.
kita na butu na lelo lokola feu dévorant, kita na kati na ba famille, kita na kati na misala, kita na kati na bandako, bipai wapi bakangi bana na Nzambe, bango baza milinga, bango baza mupepe, fungola bango na ba chaîne nyonso, bipai bakangaki ba vie na bango, fungola bango na ba barrière nyonso, bipai bakangi bango Nzambe, lokola ba mouton pona kolia bango na suka mbula oyo, fungola bana na Seigneur, moto na yo ekita na butu na lelo, liboso na ba adversaire na peuple na yo, liboso na ba adversaire ya église na yo, liboso na adversaire ya ba sakoli nyonso, moto Nzambe na butu na lelo, komisa biso likalu na moto. Partout au kokende, Seigneur, tout détruire force Seigneur sont négatives. Partout banano ba kokende, ba koma li kalu na moto. Parce que di lobano et lobi que yonde au sala kabal serviteur na yo ba flamme de feu yo kitaki na chambre haute et quitte la moko na mukolo na lelo. Butu na lelo ba no ba pela. Nzambe ba ini na bango ba tatola que yonde aux Nzambe. Lokola ba tatola ki liboso na ba prophète ya bal. Eye bana pe emona na que yonde aux Nzambe na ba sakoli. Na pamboli yo poti yo pamboli bana na yo, na pamboli yo parce que yo changer vie na ba Eli, na pamboli yo parce que yo pesi bango nature ya moto, pe bango bazali ko tambola de victoire à victoire, de progrès à progrès, de succès en succès. Zwa lokumu pona maloba oyo, omi moni sana bomo ina bana yo, to bon délicat na kondima, na kombo na Christ Yesu, wazali le feu dévorant, na kombo kitoko epesa meribiso, tolobi, gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Nzamba pambola ba Eli, bisika nyonso bozwami nayebi ke na butu na lelo boko pela moto bipai wapi bozwami boko koma ba intouchable po mututa koki ko poussa na liboso na moto bongo ye atika la lolenge moko kikonka ko oser ko poussa loboko ne na bomo ina yo kikonka ko oser ko poussa loboko ne dikona bana na yo boko mona ba conséquences boko yoka sango ataza membre ya famille na yo oko yoka na sango soko moni mutu moko mort sibiti komituna te akutani na mort akutani na moto parce que nzambo tozo ko sambela za nzamba bala te ka umela ya za nzambe na elike tango bobeleli moto kitaka izikisaka yango no moniria lobi que si je suis un homme de Dieu que le feu descende et qui tape tumba yo pe tatola ngo soko za mwana nzambe quiconque akobundisa yo akotombola loboko na suka mbula oyo moto na nzambe kutana naye nzamba pambola bino vraiment eza esengo mingi toza ko continuer na jeûne na biso ya 40 jours ba nyonso bazaki na ba requête toza ko sambela pe ba oyo nano batindi ba requête te toza ti jusqu'à dimanche oyo toza toujours ko bondela pona ba requête eza ba baza musika eza pe ba baza awa na mboka na Stockholm to na Suède nzambe apambola bino makasi vraiment to ko yamba dimanche oyo to ko za susu na kati ya église mepsa po na ba service ya délivrance auto bandaki yango depuis mois passé tu sais toujours qu'on continue chaque dimanche de 14h à 16h30 yo yaka pote oya ko bika nkembo nzambe omona ndenge nzambe azali ko komisa yo pe likalo na moto bandeko bazali kuna bazali ko pambwama pe chaque lundi tozali na etc bipai wapi tozali ko intercéder et na cetra bipai wapi tozali ko intercéder soko bimi na libulu ya metro na cetra ou bien au bengi biso ba bazana ba difficulté ko benga bokotika na bomoko mboka bokozwa numéro na biso ba coordonnées nyonso pe bokobenga po to pesa bino ba orientation dimanche de 14h à 16h tozali wana bobo sanate grand rendez-vous célébration na biso le 8 décembre bipai wapi to ko kumisa nzambe elongo na ba yembi na biso kitoko awa na mboka na Stockholm pe bande ko na biso ba ko uta na Paris ndeko na biso Thomas Lokofe pe ndeko na biso Buta Kamoka nzamba le kana ko pambola ba servante nyonso vraiment ba ba koti na poko na lelo comme na lobaki nzamba pambola chéri nanga évangéliste Sephora Likenja compagnon d'œuvre oyo azali ko soutenir makasi mosala oyo nzambe pe akanisela ba femme engagée nyonso nzamba pambola papa Remi na mama Dorcas na assemblée na biso ya MEPS Stockholm nzamba pambola docteur Esaïe Saïf nzamba pambola mama na ngai na lingaka mingi mosakoli mete nzamba pambola servante Micheline nzambe apambola ndeko na ngai servante Beatrice Ndona nzamba leka na ko pambola mama Beatrice ya MEPS Efrata ya Stockholm nzamba pambola sœur na biso Karine na Espagne nzamba pambola mon frère du sang Frankie Botongoi na Paris pe chéri na yo sœur na biso Bibish Katabi
nzamba pambola pe kuna na Paris, nzamba pambola mwana nga Sylvie na chéri na Jean Paul kuna na Mepsa Efrata na Yetebo, nzamba kende ko kanisela ba membre nyonso ya Mepsa Yetebo, nzamba pambola servante Tonita ya Lolo, nzamba ele kana ko pambola ser na biso Gode Mambu, nzamba pambola yo mama na ngai Clara Marcuson, nzamba ko pambola ser na biso Sylvie Bwanga, Zambe ale kana ko pambola lisusu ser na biso Caroline Landu, baye nyonso oyo bakota kipoko na lelo na ebite nzamba pambola maser na biso Marvin Sika, nzambe ale kana ko pambola baye nyonso bakota ki awa vraiment na ebite nzamba pambola mama na biso Odette Basaboli, nzambe akenda ko kanisela pe mama na biso bebe Elia, nzambe ale kana ko pambola bandeko nyonso na ebite soki bango nyonso na koki komona vraiment poko na lelo za lipambo lipo na ba eli nyonso bo pela moto bisika bozwami baye na tangi kombo na ba o na tangi kombo te, nzambe amona bino na ebi ke mercredi prochain soki Yesu ayete tokoyeba kokuta na biso nyonso poete nzambe akoki kozanga te eloko po ayeba na kopesa biso na bosani te. Nzamba pambola ser na ngai ya motema Janine Diakese na mboka na Paris pe bana nyonso libota mobimba kuna, nzamba kanisela bino tika butu na leleza ya lipamboli. Tokutani mercredi prochain na kombo na Yesu Kristu oyo azali mokonzi na biso tolobi amen. Bye bye. Voilà, moi c'est votre bien-aimé, l'évangéliste Thomas Lokofé. Je voulais vous donner une invitation à tout le bien-aimé de Stockholm. 8 décembre où nous allons faire une grande célébration, un grand concert de célébration à Stockholm. Où il y a Ebele, ma papa, ma maman. Je serai avec mon bien-aimé le frère Mbuta Kamoka. Tout ça à Stockholm le 8 décembre. Une très grande cérémonie dans le Kumunankulu. Boya et Belé. Souhaite pour Christ. Le 8 décembre 2018, nous allons dire merci à Dieu pour sa grâce de nous avoir gardé toute cette année 2018. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, il y a beaucoup de gens qui sont partis, il y a beaucoup de gens qui ont eu des accidents. Mais l'Éternel Dieu nous a donné la grâce d'être encore vivants, de parler, de bouger. Pourquoi pas avoir une seule journée de l'année pour lui dire merci. Oh, Bongino Lokumu, Zambena Babulami, Tuimbe Yepoa, Mulami. Abenga kanana kombo, Aebi Mozindo ya motema. Surtout Bavani, Helsinki, surtout le Danemark, surtout Norvège. Donc, à Stockholm, le 8 décembre. La église Mepsa, et pas il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Dido Moïse Bikenja. Et le mon maman évangéliste Sephora Bikenja. Boya et Belé, tout comme Nzambe, souhaite pour Christ. Pour saliter pour Moko Yamboka. Frère Patrick Momo, il sera là aussi. Que Dieu vous bénisse, vous panza sango. Nous allons entrer gratuit. Par mon foot pour les athées, où il y a des bébés, ma papa, ma maman, où est tout. Soyez bénis. Une étoile qui brille à la nuit, attirant l'attention des mages. Soyez bénis, mes frères. Souhaite pour Christ, le 8 décembre. Rendez-vous à Mouneni. Rendez-vous à Balongi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez bien la date où le 8 décembre 2018. Shalom à Stockholm. Et que Dieu nous fasse grâce ces jours-là. D'être là, ne manquez pas. Nous allons célébrer.
Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Ayi be